na se ya moyo oyo mpona kotransmettre bino oyo ezali maloba na ye. Nayebi ke naza moto ya liboso te oyo papa atindi, esi atindaki bato avant nga ke baavertir bino, mais peut-être amoni ke changement eza te, réponse ya malonga eza te, résultat eza te, yango atindi nga lisusu mpona HP Media. Seigneur Jésus-Christ atindi nga na ya koavertir bino, parce que soki nga nalobi yango te, alobi makila na bino ekotombe likolo na ngai. Mais soki nga na avertir bino eke bino moko boyoki na bino te, wana sikoyo ekokoma ke no makila na bino ekozala likolo na bino moko, nga na kozala innocente, akoepargne ngai. Yango wana lokola nazwi message na bino, atindi nga lobi naluka napesa bino HP Media, la chaîne qui vous édifie. Shalom, napesi bino mbote na kombo na Yesu. Na ye na bandako na bino, na ye epai na bino, pona kopesa ozali ainsi dit l'Éternel, notre Dieu. Yango avant que napesa bino eza message na bino nangaki tobondela. Père de gloire, Seigneur, nous te disons merci, Seigneur notre Dieu tout-puissant. Seigneur Dieu, nous te rendons grâce, Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ, pour ton amour, pour ta grâce, pour ces moments merveilleux que tu m'as permis, Seigneur notre Dieu, de transmettre ce message à tes enfants. Papa, je prie que message oyo ekuta bango na kimia na yo na kombo na Yesu. Molimo mo santu yo ndoza oyo atushaka mitema. Leka kotushe mitema ya bana na yo, Seigneur notre Dieu. Bayoka mungongo na yo pe bazonga na se ya makolo na yo. Nyonso ya yo te koluka ya ndirsi mitema na bango erenye te na kombo na Yesu. Molimo mo santu yoza na makoki nyonso tu. Que ta volonté soit faite par le nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, frère Atomis na pesi bino mbote na maman Nadège, toute la famille, je vous salue au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Na yepa na bino lokola sentinelle o papa établi na se ya moyo yo pona ko transmettre bino o ezali maloba na ye. Nayebi ke naza moto ya liboso te o papa atindi, esi atindaki bato avant nga ke baavertir bino, mais peut-être amoni ke changement eza te, réponse ya malonga eza te, résultat eza te, yango atindi nga lisusu pona na avertir bino lisusu. Nazaki na moyen ya kozwa numero na bino te, naza na choix te, falaki kaka naleka na nzela ya YouTube. Nayebi ke na nzela ya YouTube bandeko bakolokalize bino, bakopartage pe ekomela bino. Mais nasengi que message oyo ekomela bino na kimia na Yesu Masiya au nom de Jésus. Avant na pesa bino message nangaki na totanga na livre ya Ézéchiel 33 7 à 9 na tangi na kombo na Yesu. Bibelo biboye. Et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. Quand je dis aux méchants, méchant, tu mourras si tu ne parles pas pour détourner les méchants de sa voie, ce méchant mourra dans son iniquité. Et je te redemanderai son sang. Mais si tu l'avertis, les méchants pour les détourner de sa voie, et qu'il ne s'en détourne pas, il mourra dans son iniquité, et toi tu sauveras ton âme. Amen. Donc, yango ngai pe na ye lokola sentinelle, na ye kopesa bino maloba oyo wuti na monoko ya papa na biso, le Seigneur Jésus-Christ. Atindi nga na ya koavertir bino, parce que soki nga na lobi yango te, alobi makila na bino ekotombe likolo na ngai. Mais soki nga na avertir bino,
eke bino moko boyoki na bino te wana sikoyo ekokoma ke no makila na bino kozala likolo na bino moko nga na kozala innocente akoepargne ngai yango wana lokola nazwi message na bino atindi nga bina luka napesa bino message oyo ekomela bino yango naza na moyen mosusu te ya kolekisa yango esengeli na nga kaka nalekisa yango na nzela YouTube po permettre que non na nzela bandeko oyo bayebi bino bakoyoka message oyo mpe bakokomisa yango mpona kosauve baame na bino tika nzambe apambola bino tozoleka rapidement na message. Frère Toms, papa alobi na ye biso boye ke ozonga na se makolo na ye place oyo oke kokota sponsor oyo oke kozwa alobi obima kuna ozonga na se makolo na ye ozonga na se makolo na ye alobi place oyo oke kokota kuna abi ozonga eza malamu te ozonga abi otika kotala biloko ezofrape na misu ozonga obima kuna papa alobi ozonga na se makolo na ye abande koavertir yo deja banda kala azo insiste abi ozonga na se makolo na ye alobi obima epai ya producteur wana aza koproduire yo wana aza na alliance na ye lisusu te aza susu ya ye te ozonga bima epai na ye zonga na makolo na ye ozonga le plus rapide possible le plus vite possible ozonga na se ya makolo na ye azobenga yo na mama Nadège bozonga le plus vite possible papa alobi osala ndenge mosali na ye asalaki papa Alain ozonga obima kuna abi yoka makambo oyo azoloba na yo yoka avertissement oyo kotia duti te kotia tembe te soki oza na duti zonga na se makolo na ye tuna soki réellement moto oyo bozosala na ye oyo ye aza koproduire yo soki aza kaka na alliance na ye soki aza kaka ya ye to aza ya ye te aza na posa na yo ozonga na se makolo na ye osala ndenge papa Alain asalaki papa Alain asalaki nini papa Alain papa apesi exemple ya papa Alain abi papa Alain ye pe akotaki na kati ya baproduction ya malamu te baproducteur ya malamu te basponsor bazalaki ya malamu te papa alobi atindaki message po bato bakende koavertir papa Alain pe ye moko akendaki kovisite ye ntango ayokaki yango atosaki mbala moko alobi lere atindaki bato po bavertir papa Alain ayokaki mpe molimo mosantu avertisaki ye atosaki azongaki mbango na se ya makolo ya papa yango azosenga na yo pe ozonga na se ya makolo na ye yoka message oyo ekomela yo ozonga na se ya makolo na ye frère Atoms mama Nadège boyoka message oyo eza mpona bino parce que bokoti bino nyonso to mibale alobi na avertir bino bozonga na premier amour bosala ndenge papa Alain asalaki na minute oyo papa Alain aza na maboko na ye aza na lola donc yango wana azo ko avertir bino etake un père alingi te baame na bino ebunga botala esika bowuti na papa tala lelo esika bokomi pene me boluka te baame na bino ebunga boyoka message oyo bonéglige yango te amen. Donc nazosenga bandeko nyonso tu oyo boyoka message oyo bandeko d'abord suite opesa message mpona basali na nzambe eza sujet ya kosemonki te eza sujet ya koabandone bango te mais eza sujet ya ngai na yo mpo to intercede mpona bango molimo mosantu azongisa bango na nzela mais soki tozana mpona kobanda koloba kokritike kosala nini molimo mosantu akosepela te parce que papa na biso alingaka liwa ya moto masumu te bandeko nyonso tu oyo bazoyoka yango oyo baza na bacontact na bango bopartage yango afin que ekomela frère Toms na mama Nadège oyo nyonso tu akopartage yango oyo akolata susi oyo nzambe na lola akopambola bino
Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup. Merci beaucoup. HP Media.